Basango na Zoom Congo boyeba ete na territoire ya Lukula ba Congolais ba découvrir matière première otobengaka bitume topé goudron ezali kobima kasi nyonso oyo ezali kosalama na mabele ya Congo bandeko kokamwa mboka na biso nyonso ezali kasi développement ezali te pona nini to na imanjo à l'étranger te libanda mboka te tala yango Maman Judith Alexis Guizaro, ministre des Travaux Publics. Tala bitume yango, bobe ça sous mbongo te. Et au somba bitume libanda yango na Congo. Si vous mettez onarine, hein, poti na zone Nous avons Lukula na territoire Lukula ah. Même bitume yango. Non, même comme ça c'est on sent l'odeur du gaz. Zona mbeli. Madame la première ministre, pour plus dépenser l'argent pour acheter des bitumes et importer des bitumes de l'étranger.